Bon, les solos en bata, babeta, que ça peut le couta. Nga na mboko nani abeta ambata. Nga babeta ambata te. Nga lobandel l'État, la police yé peut-être kainga. Nati ba biso to aba ene na bango, biso ne to laxi bango petit, simbaka micro na gauche. Soit soko si c'est émission, ça là des annonces, vous comprenez. Donc wana bazaba na mobo ya mikem, bana ngope ba luka vie. Faut pas qu'il y ait un monde qui va flatter ba artiste, vous comprenez. Donc biso siko beta puis wana et si to le kango ba 10 ans passé. Nga na ata zong c'était. Na ata ya ko sala ba débat na été. Non calculer PTA, non calculer vraiment tenga na hôtel makambo minene. Donc yé na calculer été. Talaka yende ngazana nous attaché de presse ya héritier. Nga na calculer été. Ouais, c'est bien moi Eclipse Solaire mon sosoyer sous le roi de Fimbo. Muto bin samokili. Et on bête non solo ya site meilleur site du moment. Oui, Kangi va faire. Partout dans le monde, ba obit bolanda bongo. Canal Future News. Site Oyo. Et ce pèse no ba news on zamasel en attendant affaire les cas qu'on a 12h30 bosion déjà. Donc tous à la brancher pour s'abonner massivement dans site la à la chaîne YouTube Canal Future News. C'est bien moyen sur animateur. Soko sakani Fimo Chicot Canal Future News et niati bango fi. Check. Merci beaucoup de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Balinga Rabiso, Mesana, na site Nabiso, Canal Future News, vraiment, na pesi bino mote ebele bisika tout bozali, bana ya Poto, bana ya Congo démocratique, bana ya Brazzaville, mote ebele, puis merci beaucoup, nenge bozoko s'abonner, plus ebele davantage, na site Nabiso, Canal Future News. Talara to na kata kinya wa beveneme ebele, makambo le beze ebele. Mon pépé ça na maman quand na ndenge biso to ebisa bino toujours na Canal Future News tant information ça direct bokozwango donc ce qui problème est ça la mine à 12h juste 12h30 malama ko événement fait comme la mine bisika bozali alors merci vraiment mingi bisika tout bozali na ndenge bo s'abonner et bien na site internet na biso merci na boss na ngai Dav Mubama pour na opportunité na ba faveur merci na Mabeti Masengo maman na Joyce caméraman na biso papa Jean Bilongo vraiment bisika ozali moto na ebele lelo nazali na moko ya bapandisango molobeli ya makasi Ken Piana oyo aloba trop na mboka oyo asala ba émission ya grave na mboka oyo oyo bazo bundisa bazo continuer toujours kolobaka mabe na kombo na ye alors lelo nga attaque ndeko na bino rien lo banza de na ba ki font fona luka Ken Piana to solo la conséquence ba événement oyo pe ba masolo oyo to soka na mboka na biso Congo te ba vraiment si réel ce que ya solo Ken Piana bonjour. Ouais, bonjour. Napesi bonjour pe na bandeko tout ba landa biso na Canal Future. Canal Future News. Donc bonjour pe na oncle Mbuta batu baza vraiment ebele. Ken Piana momo pepe moko ezo circuler a na ba net partout na minwa batu. Problème nini o vraiment bozana ngo bino na carrière mokonzi. Te wana question salité. Na goza na net na problème nini? Il faut tout naé, boza problème nini na ba senti naé nga ozana na ti problème ni. Parce que bozo finga na yo koto zo finga na bozo finga ye azamo sali babe ye pe kuna zo zong sake yo pepe génie ki toze baté likambo eza nini bozo wela parce que bino tout bozo sala boulot moko même na mtazana ngambo na ye na mtazana kwe na ye mais bozo wela nini photo ye bana ngana to sala ka de un boulot moko te ya zo sala théâtre nga sala musala pena o ngana sala makila. To sala musala moko siko ngai o changa ina ye to sala musala moko muto azo sala ba télé réalité ba comédie na sala ga yo comparé nanga ozomona te ozomankenga déjà valeur ngana manke valeur te Ken Piana parce que ye na tala na télé azo ma musicien na ba question ndenge mo na yo mais kamu singa le na yo ka ye azarane comédien yebe question ni ya yebo tuna muto ye pena fandi boya yebi ko question ngwe uta wapi po ya tuna muto yaza mutu nde musicien ye bazo yemba ensemble yaza mutu ya théâtre mais bozo wela nini juste ata yaza mutu théâtre bozo wela nini po bozo fingana po yazo finga yo bozo zongi te nga na ta zongi c'était na ta ya ko sala ba débat na été non calculer PTA non calculer vraiment tenga na hôtel makambo minene donc yé na calculer été talaka yende ngazana nous attaché de presse ya héritier. On a calculé.
Il y a solo bana poto bana monati bino boyoki ken pena lobby yazo calculer te mais ce total pena bien ken pena za mobali mokonzi aza mwasi so baza yeko tam susu mwasi na mwasi tokolo ba tam susu ki bombanda bazo wela mais mwasi na mobali probablement bazo welela e banité alors ceux qui bana poto bazo tala yo pour bango pe ba yebi ke yo na kakini mokonzi bozo yo kanate o yebi sa bango ni pour ba retenir parce que biso to yebi ke boyo kanate pour finga na peneza ma on pele aller to na ba site ba net zo ka kutu pare ba beta ki pe na bo marché mo ba mbata na ba pic petit ba kakini non moni ba biloko anto rozo ata ebelete tozolo bela mwana mwasi ya bongo en plus moi moni ba baso ba koma déjà mai trop nga pena garçon na lingaka basi ya gubo yo otangisanga kombo moko boye ozosala kele omoni te ozobebisa émission mwana mwasi moko ke jwa rozo lelo era goûter lobi abwakisi kombo wana pena il faut luka to changer moi lisolo yo siko yimaka mango neni po yo na ye biki mambo ya nango te yimaka mwana neni ke ya sala yo lobi yango bwaka wana ya ba mibalo ozo comprendre donc yene na ngwaza wana non ezali solo to beta pondo limbondo ya bana mibalo ozo comprendre ngasi basifika ke non ken piana so za na besoin ya vite faire karaka soko melaki kisi ya docteur Hakim ils ont dérangé moi là la bien zate toza na pondo limbondo na so ya bana mibali poubelle na biso azalaka adresse tel soko ki wana vite fait na tuna bango pe est-ce que akoma mai tete akoma mai kala to supporta ka bon o make up déjà papa non kendo meka na ndeni yo zonga na mutabadringi kuna ifoza la mutabadringi po ke omega blo bongo nga mutu na mutadringi te na kende place mo boyo bato adringi bele bakenda ata yo moko vraiment siko ba finga na ya boye tant ozo ka mona yango ozo mwate ke zo sala bien te zo bebisa musala na biso oyo surtout biso ba eto bato na musala ngo sika oyo exemple ni to kolanda tant ozo ba ko finga na benji biso na musala nga fingi pe mutu te nga fingi mutu te na za besoin de o changer page à lisolo zobeta nana besoin de changer page à lisolo c'est bon lisolo ambata babeta ko ezapela lokuta nga na mboko nani babeta ambata nga babeta ambata te nga lobandel l'état la police est peut-être kainga mutu mwa boya simple nani akobeta ambata neti petit frère ya mutu zo ya totanga ko mwana Karine Mokondi nde soki le ketchunde mutu j'ai fait que mbata kuna na bon marché changer nos page yango les actualités eza mikolo to nito beta na yo na to yo ka yo pena bien po yo lo ba trop o tsaka mutu na nzela o tsaka mutu na tout droit donc lo ba pena ba to comprendre mamango eza bongo to eza bongo te moni ba question belozo poser nga il faut yambande bambalio sombo ba sai bato bango basala na ba musala moko so comprendre donc nga boyo poser nga ba question bana na mike les questions za mwana ndeko na biso Charlie Balaka déjà bisenga biken ko sona kana mwana te wana mwana na nga na bota donc mwana ana zaneti mwana na biso ba journaliste donc eza important vraiment te ozo comprendre ça pena important vraiment te nga na répondre mwana yo biso moko to boti eza pena important te moi conseil ni oza na ona trouble o nyo soto ezole ka o anta yo ti ata na ko finga no eza bato parce que ba misupe ba finga na bazali to yo ka bango to mona bango yo attaque mo mukolo na musala o ebi ba norme ya musala oyo liloba nini ko zala na bango ba osala mambo non to ko lo baga ke no bande ko na biso fo ba baga ko pesa respect na mikolo ba ene o bakuti na musala nati ba biso to ba ene na bango biso ne to laxi bango petit simbaka mikolo na gauche soit soko si c'est émission ça des annonces vous comprenez donc wana bazaba na mobo ya mikemba bana ngo pe ba luka vie faut ba kenda ka monde ti bangembo ko flatter ba artiste vous comprenez donc biso siko beta puis wana et si to le kango ba 10 ans passé
ke oke oflater artiste pas kabelo chemise oke ozwa nzoto na opesa moninga no mobali po balukelo visa okende ne fiske na Afrique du Sud biso ba vi wana vraiment to sala yango te donc conseil pe na kopesa eza te po mwana mwasi wa geraka bato wana nyonso mwana mwasi ana za poubelle na biso ya biso bana mibali mais bino bondi maboza la gérer na muto aza poubelle donc inutile quoi bino tout boira ba poubelle koza poubelle ndeni na biseke bango tout wana bara ba poubelle po bazo gérer bazo gérer bango na muto aza poubelle seke bango tout wana pe bara ba poubelle mais oui yo bien ngote kuna soki oza mwa mobali ba commission PDT et simba te po poubelle aluka ba camarade ne faut bazala ba poubelle bino tu ba bwakela bino ka biloko na nzoto ozo comprendre bino tu ba donc yo mwana mobali faut ba bwakela ko pende ba bwakela ka mwa mwasi donc c'est comme ça. Merci beaucoup bana poto bana kini partout bisika bozali ezaki keni piana toyaki toyi ba solution toyi ba pena vérité ya makambango ezani mais bino boyoki ya lobi côté kuna premier ya te mais moi ko finga neza nango kaka malgré ya lobi ko ya nango te mais biso tonto ta mon ba réseaux sociaux to mona ke ba finga na mambo ya lido mais ye moi lobi ki mambo ya nango te alors keni piana moi iloba suka na batutu bazotala yo bana poto Kinshasa Brazzaville moi iloba suka ko zala yozani. Non, le basuke zara na pesa merci na patron Jimmy Bella na Jobu. Boss de boss Junior Mawete, Sir Pauline Lumumba. Donc batu baza vraiment belé on a pesi bambote Adel Djoko Bagou danger. Nathalie Neymar na Texas. Donc merci na Yope, merci na Canal Futur News. Donc ça va. Ngai Lubanzadio. Ouais, Lubanzadio Rigen. Donc na pesi ba merci à tout. Merci Ken Piana na sepili ko yambayo na yoki esalinga bien. Merci bandeko bino surtout bolandi émission na biso Canal Futur News bo s'abonner et belé merci na Betty Masingo moi si apembe merci beaucoup na boss na ngai Dave Mobama papa na Joyce merci na Jean Bilongo merci na maman Adessa Bou Fondation Sabwadi merci na bébé nanga Emmanuel ya papa merci na ba fidèle tout merci na bambino surtout tout kutin sombarasima c'est bon ciao. Ouais, c'est bien moi Eclipse Solaire, mon sosoyer sous le roi de Fimbo. Mon trobin Samokili. Et on bête non solo ya site, meilleur site du moment. Où Kangi va faire. Partout dans le monde, Baobit Bolanda Bongo, Canal Futur News. Site Oyo. Et ce PS Amnoba News, où on a massé en attendant. À faire les cas, c'est qu'on a 12h30 bosion déjà. Donc, tous à la brancher, pour s'abonner massivement dans le site de la chaîne YouTube, Canal Futur News. C'est bien moyen sur animateur. Soko Sakani Fimbo, Chicote, Canal Futur News, et Niati Bango Fi.